Bonjour, bonjour, la voix du peuple et la voix de Dieu, Vox Populi, Vox Day TV. Vraiment beauté na balandi nyonso bazali ko na ngai na mama oyo sika fama na Porsche ndeko na bino oyo la bino masolo. Masolo to betaka ezali masolo ko leka na kati ya mboka na Europe, na Amérique partout. Même na mboka Kinshasa bandeko benga biso potote ya po makambo oyo ete ya biso ete ya pe bino balandi ya masolo oyo. Bandeko lelo na lisolo ya ndeko na biso moko na kombo ya Kabibi. Vraiment la soeur Kabibi ndeko na biso atungisa maki mingi mais lelo nzambe na lola akambiye asungiye yango lisolo na ye eye po ete ya ngai ete ya pe bino totala lolenge nini mokili oyo tozali ko continue ko sala na mabe ezalaka mingi tosana mabe na bato ya libanda mais lelo mabe koma ti na kati ya ba famille na biso eyaka toujours ndeko na biso Kabibi azali ndeko ya botamaki na libota ya bana 4 mama na ye abotaki mibale basi mibale azali mwana liboso mais bazali kovanda na Équateur ndeko na biso azalaki na mboka na mbandaka tangu azalaka mwana moke papa na ye omoni kaka papa na biso balingaka basi belebele aboyaka mama ya Kabibi aye kobala mwasi mosusu mwasi wana bayini na Kinshasa baboti pe bana mama na biso oyo babalaki aboti pe mwana ya mwasi na kombo ya Regine Kabibi epa ya mama na ye azalaki mwana liboso. Alors mama ya Kabibi lokwa azalaki pe na mbongo mingi te bakabwana mobali aya kobala mobali mosusu papa asengaka ete azwa mwana ya liboso ya mwasi abokola mwana ye papa azwaka Kabibi aye na ye na Kinshasa epa ya mwasi oyo pe bazalaka na ye na bana bakomi kokola mais ndeko wana na kati ya libota wana azalaki komona mpasi mingi belle-mère na ye azalaki vraiment kozweli na considération te azwaki Kabibi penza lokola mwana mosala makambo to Kabibi asalaka ezalaka malamu te Kabibi ezalaki penza konyokola na kati ya libota wana mais azalika kwende kosambela kosenga na nzambe na lola akamba ye po ete un jour azwa vie amona koma ko s'en sortir aide mama na ye watikala kuna na mbandaka aide pe bandeko ya ye epa ya Kabibi vraiment bokaboli ezalaki te ke oyo bana ya mama boye oyo bana ya papa te azalaki kosunga penza libota nyonso kozwa bango sokola bandeko oyo ya ye bandeko Kabibi azalaka kotala na lycée Bosangani azalaki na 6e humanité akomaki presque na année na ye ya suka bandeko Kabibi akendaka classe toujours na pasi bafutelaka ye transporté akendaka classe kaka na minyokoli bakofutela transport na tongo kozonga na ezalaki kaka matata na matata alors que papa ya Kabibi azalaka moto oyo asimbaka mbongo azalaka homme d'affaires oyo avoyageaka mingi akotisaka pe mwasi na kati ya business wana mbanda ya mama ya Kabibi azalaki kozanga mbongo te mais mbongo ya ye ezalaki kaka soki pe na bano ya botaki na papa ya Kabibi Kabibi azalaki mwana moko délaissé ndenge to abandonné na kati ya libota na okolo ya Kabibi wana koluka ndenge kaka kokendaka kelasi kozonga na makolo akutinaka na mobali moko ya libanais na kombo ya Mohamed azalaka na ba supermarché na ye kuna na Kinshasa ya minene pe eyebanaka Mohamed aye kolinga Kabibi tango alingi Kabibi ayebisi Kabibi nga na lingi yo oza mwasi kitoko na lingi na bala yo Kabibi alobi problème eza te mais nga na lobaki ete naisa bakelasi na ngai avant na bala lokola nazali na année na ngai ya suka na ozwa diplôme na ngai zelanga de diplôme d'état comme ça nazali prête à représenter pa ya papa pour soki nazwi diplôme ezoka na komi majeur après na tanga ba université mimi na kati ya ndako na yo ko déranger nga te Kabibi azwi lisolo wana mondele wana amemie ti na kati ya supermarché na ye apesi mbongo apesi do akolia abi kamata memela mama yebise ke ozwi moto moko azali po ya kosungaka yo Kabibi azwi mbongo epa ya mondele wana apesi $100 apesi miliki apesi badlo akolia mike ya petit déjeuner akela ngo na ndako kama komi na ndako asoki na mama na ye o azalaki belle-mère na ye belle-mère na lobi na ye Kabibi na lingi makambo te abwaki ba miliki wana azukutu na biye wana $100 apasoli alobi na lingi via kindumba na kati ya ndako te Kabibi alobi mama e ali kindumba te ngai mobali asepeli nanga mais na yebisi ke naza kotanga bakelasi zela bakelasi na ngai esila comme soko ni kobala ngai obala ngai mais mama wana motema eyindaki ye mingi lokola ye mwana ya mwasi azalaka vie ya loyenge Regine alingaki kovanda na kati ya ndako te Regine vinika mitelengo na mitelengano kelasi penza alingaka kotanga te mais mwana oyo azalaki mayele kati na libota wana atanga bakelasi ezalaki obeye Regine oyo banyokolaka mama wana ekopuse mwana ya mwasi alobi na mwana ya mwasi sala tu olinga mobali ya Regine koma ya Kabibi plutôt koma Kabibi na ndako kaka ye mutu na nyokolaka azoka ba bénédiction bato bakabelaki bambongo yo vanda kaka vie ezanga tina vie ezalika mitelengano na mitelengano bandeko nanga
Kabibi a un diplôme d'état na ye et quand il mokolo ya sengo ba permettre abima na lekine ya mwasi ba kende ko fêter. Mohamed a vu Kabibi na Régine ba kei ko fêter ti ba la na kwa Mohamed na tongo a ko zongisa bango. Ndekwana Régine tanga moi ndako ya mondele wana azaka na mbinza ndako monene makamoto efanda motema be kotelie. Ayebisi mama na ye abani kwela bi mama Kabibi neza kaka na chance na vie na ye Kabibi aza maye na kelasi Kabibi makamoso na kitore pa na ye mama soko moni mobile yango ya Kabibi wana ya mondele wana Mohamed aza na makoki nyonso mama na yebisi ye mwana vananye yo kosala to kolinga mondele wana na kosala to ke mondele wana alinga yo okobomela ye libala bandeko ndeko na mwasi asengi gani ya mwasi Kabibi alobi Kabibi na biso nga lokwa leki na mwasi na maila kelasi te loko moko te na lingi osenga na mondele o soka lingi na travail ka epa na ye Kabibi amona ki ngoma bete lokola tanga diplôme d'état ami komitaki na première année na ye ya kotanga ya université asengi pe mondele boite akoti pe Régine na kati ya ba alimentation na ye akoma kosala nzoka Régine akenda mosala te akenda ko séduire ne Mohamed Régine akoma ko bimana Mohamed sima ya mikolo Mohamed aye koboya Kabibi Régine ebisi Mohamed Kabibi aveli mobulu azana mibali par-ci par-là kutu Kabibi alobaki ado China yo azana tina na yote bande ko Mohamed azalaka fiancé ya Régine Mohamed aye koboya Régine aboyi Kabibi akoma ko bimana Régine mais ye Kabibi ki diba ayebaka te ke leki na akoma mbana na ye amona leki a changer leki akoma na vie moko meilleur ayaka na bambongo na ndako soka tuniye leki nanga ozoka bambongo wapi lebi ko sala ka mosala oganyaka penza mingi te azoko seya na ete omoni camarade Mohamed moko akoma ko bimana ngai tout ça boy na boy yana ebisi monsieur camarade Mohamed azali kolinga yo bongisi banga libala leki alobi ya tika na yo Mohamed azana basi ebele kutu ipare azana maladie ndenge na zoka bato bazali koloba du coup ndeko wana mote mesela ki pasi mingi ezali quand même relation moko babetaki presque 2 ans na Mohamed où vous allez kotanga na ye ba classe avec diplôme na ye Mohamed asungaki penza mingi ya mingi ndeko na kotaki motema pasi akangame yaka na église pesa kenda ko sambela akenda kuna ko sambela asala ka misa na église na kati ya litonga na Nzambe akomene ka moto ya mabondeli Nzambe na lola la kate mobali moko ayokita na Kinshasa na kombo ya Jean-Marc azali ndeko na msepe congolais abalaki mundele mwasi ne pe ya mundele akufi Jean-Marc aheritaki ba bien mwa mingi atika na ndako babota na mundele te atika na ndako ayepe kotonga flat ne ya monene na Kinshasa tangu ndeko na Jean-Marc amoni Kabibi na kati église alingi pe Kabibi bakoni pe mwasi na mobali ayebisi Kabibi nga alingi yo na bala yo Kabibi ayebisi papa likambo ezate mais ngai quand même na vendre pas ya belle-mère nanga anyokola nga mingi papa nanga pasi akoli akipaka na ye makambo te ozomona papa na ngai ayoka suma la mute makambo tu na yebisaka ye lokola mama wana azali na emprise totale papa nanga ye moto akonzaka papa nanga nyonso na yebisaka ye moto zaka décision elika mama nanga o azana ndako wana mais na ko préférer obenga mama abotanga bosola na ye soki ekozala ke okobala ngai mama na ngai ayoka yo bosolola bandeko nanga Kabibi ayeko benga mama na ye kuna na Équateur mama ne abengisi ye bakende na mobali wana kuna na Mbandaka Kabibi asoyi na mama na ye place afandaka abi mama na onina ki dikotala mama na ngai na koumela te mais abombi likambuke azui mobali o mwana poto ali kobala ye bandeko Kabibi akumbai na mobali tina Mbandaka bakaye kutana mama ya Kabibi mobali wana penda soyi na mama wana lobi na lingi mwana ya mwasi mwana malamu éducation malamu vama na ngina bala na kende na poto mama ya Kabibi ayebisi mobali wana mwana nga nyokwa mingi papa naza nga d'accord obala ye mais na lingi yo kende na mboka poto bengisa ye tango bengisa kolanda yo bongo sima mikolo benga oti na mbongo ya libala parce que makambo tu mwana nga yebisanga ndenga nyoka na ndako wana na mwen soki pende lelo mama wana yebi koza kobala ye ekobota kokoso vraiment na sengi na conseil osala bongo mobile na pe le boko pete Jean-Marc alongoli pe moi enveloppe moi $1000 apesi mama ya Kabibi abi mama mbongo yango yo vraiment soki na bali mwana yo na kosunga libota na kotika bino na pasi oyo te bandeko nanga mobile yeko zonga na poto sima mikolo ayeko bengisa Kabibi ayebisi papa na ye papa na zuni nzela ke na poto papa na ya ndimi belle-mère na ye moya fixiza kisute o makambo zeki ya kokisama Kabibi akei na poto tango Kabibi akomi pe na poto abandi pe kobundana mobali yeko tinda mbongo na Congo ba yeko sa libala ba sa libala pe na mairie na poto na josa pe mbongo libala eliami makambo tu kitoko mais Kabibi asungaka toujours libota na ye
atindelaka mama na ye na mbandaka mbongo, atindaka pe mbongo na Kinshasa. Aye komona kabeti 3 ans na poto, asi abotaki mwana komaki na 2 ans, alobi tikala bengisa nanu ata leki na ngai moko aya. Kuna mama na abotaka bana minei, me leki na ye moko akufaka, kabibi atikala ye moko na leki ne ya mwasi na ya mobali, bakufela mobali moko. Leki ne oyo atikala ya mwasi kuna asi abala, abota deja bana. Kabibi aye kobengisa ndekone ya mobali mwana tsuka na bango, na Regine mwana kote ya mama na ye. Abanda ba démarche nzela moko. Mais côté ya ndekone ya mobali fiston esimbi, fiston ye na poto. Kabibi alayi ndekone biso ya mwasi, avanika na mboka Suisse awa, mais na kotanga exactement place Kabibi afandaka te. Avanika na ba côté o balo ba pe allemand. Bandeko na ngai Kabibi leki na mobali aye, aide leki na mobali akenda pe azwa vi na pe kuna na kati ya Allemagne. Nzamba pambola epe vi fanda. Mais awa kuna Kabibi abunga toujours pour Regine aya esimbaka te. Ba melaka ye ba mbongo esimbaka te. Mama ya Regine kuna kotungisa Kabibi oli ko bengisa leki na yo te tout ça. Alabi mama ba démarche tout na sala ke esimbaka te. Na kosa lolenge nini. Ndeko mwasi aye ko bunda na nzambe na le ko sunga ye na 5e voyage ya Regine e ko simba Regine na poto. Tango Regine na poto avane pa ya na ye akuta ndau kitoko makamyo se fanda ndeko ne pa mwasi ke na musana ye normal Jean-Marc pe mbali moko ya boboto alinga ki pe Regine mi koleka azobenga ye semeki na ngai leki ya mwasi na ngai babimaka na Regine babimaka na Kabibi vraiment bazali ko vivre très très bien. Regine pe mwasi kitoko badeko yana eko ebisa bi Regine na mwasi ozo continue kovanda ke panga yana yo kozwa mikanda te o eza mboka mindele singaka obwaka ngunda bapeso mukanda comme ça omona ka vi na yo lengi ngezeli ko kende aye ko boxeleki na ngunda baye ko tinira mboka moko ya musika eza lokola bango baza kote kuna exemple baza bato ya Zurich batindileki na kati ya Genève omoni mwa distance on ezali tema molai mingi koleka et comment ko permettre ye ayaka toujours ka ba weekend pa yana ye tout des fois ayaka na été bandeko et pas ikuna Regine motema likundu abenga mama na ye mama awa na poto soko moni ndako ayaka bibi mama kolobelo kote ka bibi makambo to efanda mobali azana mbongo makambo ezali mama nga mwana depuis na poto kotelengana mikande ko ya kate mibali yango na kaka bazanga tina ba voyou motoko balanga zate na mona pe mindela nga balonga te bandeko mama na lobi na mwana e komitungisa te soko ebika moto moko azo ya Kinshasa yebisanga na kotinda biloko moko esukola onzoto kofanda boyo kofanda te na sukola onzoto yo poko moto alopemba na kati ya vina yo bandeko lokola ka banzilango ya kin poto zalaka na bato ebele bakenda ya Kinshasa ndeko wana mama tindele ba poussière moko asikola ka mai na yango tongo pokwa mais na kati ya ba poussière wana atenga kombo ya Jean-Marc soko sukolo tani komona e osala ka incantation na photo ya Jean-Marc okomono ekoya libosto kende Regine azui babiloko na batindele bikila wana bapesaka ye pe mwanda kumukende ngeza kozali ngunda femme seule sa mwana bapesa ye mwanda kubezaka 2 personnes na kati ya chambre wana ye nandi komoko pe ya congolaise Regine akoma kosala babiloko ne wana sukoli mai aza kotaka komwa ya mobala ya na ye ba incantation kuna epai Jean-Marc avandi akoma kolota obe Regine Jean-Marc alota ka leki ya mwasi na ye na mbetu boye akolota azosala mungu na leki ya mwasi na ye Jean-Marc akoma envoûté na kati ya ndako ngena mwasi kimeza ka sute bakoma koswana likamba welaka eyebanaka te soki bawelaka nini vraiment vérité eyebanaka te tosonaka mpona likambo nini eyebanaka te ndeko mwasi pa azoluka zemi abota mwana mibale zemi eyaka te tellement kimia na ndako eza te kingi ezali te zemi ekotela place nini bandeko nanga Regine akangamaka na mabondeli akobenga pe belle-mère na Kinshasa koyebisa makambo mama tala botizoka na mobali te epai obenga mama abota ye epai akobenga belle-mère na ye belle-mère na yebisaka ye soko omoni esimbi te boma libala wana epai ya mwasi bapa ezalaka boma libala oza mwasi kitoko okotula te apart mama abota ye moto ayebisaka ye mama libala ezali pasi yokanga kaka motema tianso maboko na nzambe na lola akoyokela mawa kimi ekoti na kati ya libala na yo bandeko epai kuna nzoka Regine akoma mbanda ya na ye Jean-Marc akoma na ye mikro nyonso kuna na mboka epai ya leki ya mwasi. Leki ya mwasi akoma bolingo na Jean-Marc opesi mbwambo aboyi.
na kati ya bikila wana baloba na ye pe soko subi ozwi masuba no ya tongo osali ba incantation otela kaye na ba café otela kaye na biloko kolia akoma ko exercer makambo nyonso wana Jean-Marc Alangwe kolangwa Jean-Marc Alangwe kolangwa na kati ya bolingo wana Regine ye kozwa zemi tango azwi zemi ayebisi mobali nga na komi na zemi na yo na nini kobota na mboko te po elo soki bato bayebi ke na bota na yo koyinda na ko préférer na bima na mboko yo na ke na ngai à part bato bayebi yo na nga te comme ça la vie na nga na yo tranquillement mobali ayoki bongo abebisi kingunda ya Regine na kati ya Suisse Regine abimi na ye akende na ye kuna na France akende kuna na France balukele mobali moko Regine aboti ba déclarer bana bazwi pe mikanda mobali pa lukela endaku makambo to avanisa yana tunakeme Regine obima Suisse pourquoi yanga na lingaki na ngate mboko ezaki malamu te nazaki mobali moko na France aboti na kutu bana na bota bana mapasi yana mais soko boti na ko tala yo alingaka te yo yana lingite a évitera par tous les moyens que yana kende ko tala ye ya pas comprendre ata bi Regine obe mutu sala raté leki na ngaza ko mutu aliboma kuna bobenga na Congo mama na bango tika ya fanda ana kimia njoka mobali ya na ye moto abotisa ye bana wana njoka Regine akoma mbanda ya Kabibi ki diba ayebaka te amona ke mobali azula mbanda mayebaka te mbanda yango nani akobetela pe Kabibi akobetela pe Regine masolo semeki no abeba ye boma libalo ke na ye wapi boma libala wana ozona posa na ete bandeko Jean-Marc Alangwe Regine eko exiger lobi ndenge eza boye ngai na lingi flat wana otonga na Congo ekoma na kombo na nga na botelo bana mibale na lingi flat wana ota na kombo ya nga na bana il faut que ne Congo nga na yo bandeko mobali alokola mwasi kimesa la kate ayebisi mwasi ne kazo kende Congo mwasi asozo kende pe Congo mwasi asali mwa valise ba biloko alobi kamata biloko boye memela mama memela baleki o batikala osunga bango mobali azipe biloko wana pe bakei nzoka za ko voyager na Regine bakei na Regine na Congo bandeko nanga tango bakomi na Congo mobali akomi liboso mobali akei kuna ko te donner pe mutuka na mateli atindaki Regine akiti na ndako na ye papa na yambi Regine oye toraki pe ke semeki na bino za koya pourquoi boye nzela moko te ai papa to amboka moko te muntu ayi ba kopo na ka mama ya Regine muntu ayi bi kopo ke mwana ya bimaka na mobali ya na ye bandeko mobali na peta mai ko koma kuna akei pe kuna pesi biloko wana kuna pe Regine baby kaya pe moko nzoka ba kotinaka libana bango na semeki na ye okomona yane pa bengi Regine yo pose na Kinshasa ebi ke Jean-Marc paza kuna oui na mona kiye me bwenga na ba kop na ngai nzoka bango bazana bango libala babana kuna na flat wana bandeko Jean-Marc azui flat atina kombo Regine na bana o Regine abotela ye Jean-Marc na mutu basomba e camion apesi Regine apesi mama na ye papa ona siko azomona Claire tabi mwasi nanga mobali oyo azali mobali ya Kabibi mais depuis Regine aye nazomona ka ye na mobali wana Regine kuna na poto akenda abota muntu abota Regine to yeba kaete mobali mo pe ya Regine to yeba kaete Regine ko mika na Congo aye ko miko sala business maman na tellement domina mobali na ye alobi na mobali na ye etali yo to kota vie ya mwana ngate papa na pa komana le kwa azoba si akola maele pe na mutu malonga ezaka sute lokola balaka mwasi pe mwana moke yako yi mokolo avant akoloba nini Regine baza ko réunir na maman na bomengo ya Jean-Marc donc maman na ngaki ke vie wana oyo Kabibi azali ko vivre na yango comme vie ya mwana ye kuna Kabibi na poto akoma passe na passe oyo kuna flat batia na kombo na ye makambo tu bazui camion basikeli mama na ye mwasi azongi na poto na Paris et na France kuna pardon azongi mobali pa azongi mobali ava kozonga belle-mère akiko tongisa ba robe maputa misato alobi Jean-Marc ozonga na poto memena pe Kabibi biloko oyo lobake mama mutu atindeli bandeko Jean-Marc ayeko zonga na poto ayepe na bilamba pesi mwasi na ye mwasi esengo mama tindelinga biloko abengi mama mama merci tout ça akamati biloko alati wo ole ate ya kotuna na basali ya Nzambe po balobi soki batinde pe biloko euti na Congo moko to sambelaka ava ya kolia biloko wana moko pe to sambelaka ava ya koataka bilamba wana po mokili si baby ndeko mwasi apesi confiance na mama na ye alati bilamba wana
Si ma mikolo a comment be ko mikusa na mikusa bandeko. Mikusa na mikusa na nzoto. Ndeko moi ça ke na hôpital. Ba sali examen bazo mona maladie te. Biloko de ko bimelo ko maladie ya zona ba mai na kati ba bouton na ba bouton. Oh, moto pe ya pembe le poste baby complètement. Son kavani mutema moto, ezali mbasu teme nini. Ba pasteur pe na poto ba kotele ma bondeli. Tellement passe les mingi. Kabibi abeti une semaine ya maladie. Amoni moyen ta ko benga mama ni na mbanda. Kayi mama, nga mwano awa nzoto eza malamu te. Mama na ebise mwana, na lote loko pe ndoto ya mabe. Vraiment mwana nga isala tu okita na mboka. Zo vraiment biye ya kati awa na mbanda ka na kele pe basela nzambe basambela yo. Parce que ndenge za ko expliquer nga na omoni loko moko malamu ezo le kate na vie na yo. Bande o Kabibi ebisi Jean-Marc azo kene Kinshasa, azu pe mwana ya mwasa bota Christelle. Ayi papa na okende na kotika mwana te. Mobala zata kuna te, il s'en foutait royalement. Le kola kuna langwa na Régine. Abiso okende prome ya te, mwasi akumba ina mwana tina mbandaka. Bakome pa ya mama na ye, mama na ya kamati, bamoni basala nzambe, babandi ko sele ba prière, na mwana moboko na kati basukoli, bapakole ba biloko, maladi wana pesili. Prophétie ekobima. Ba ebisi ke ndenge ezali wana, mozali ko bwa kele maladi, ezali leko ya mwasi Régine. Mama ya Régine atindaka bilamba alobi oui na monaka bilamba ngo bilamba tango nataka yango epesaka ye maladi na nzoto ezalaki prévu que au bout ya 3 semaines Kabibi akufa parce que Régine azwa libala wana bandeko Régine ayoki passe na motema alobi mais oyo ndeko na ngai mwana ya papa na nga koma kolinga kosala nga mabe nga mutu na sunga kobe libota oyo nga muna sunga ye na mema ye na poto balobi mbanda na ezali lekyo ya yo moto ya mosika te. Papa na delaka prophète amona ka makambo lobi na ye mama mais ko sala vengeance te tika nzambe na loye moko se venger pour na yo Kabibi lobi te na ko benga belle mais abi ko benga te tika nzambe ye moko azwa kana yo mama yo kende na poto zalaka na mabondeli omonene basi ba raté liwa na oboye mabe basala ki ko zongela bango moko bandeko nanga Régine moteme vimbi Kabibi moteme vimbi asala nini abengi papa na ye asoina papa na ye papa yokabwe papa na lobi mama na kosala nini ngai na sina koma mukolo makambo ngozi ya sote lokuta na mona ka bayaka na Congo awa na mobali na yo na tuna ka mama na bino alobi ote eloko ezate papa na biso abengi mwasi na ye mwasi abandi ko chama kele ezali bongo te akosala nini tema mwasi adomina mobali bandeko Kabibi azongi na poto abengi Régine a cassé le téléphone. Alobi, bon, ce qu'il a dit, Jean-Marc ya yo nini. Aussi, il peut vérité, na kotika Jean-Marc était. De toute façon, au cancer qui libère encore un tozi bon mengoana, n'a pas na koti na katia bon mengoana. Kabibi a qui passe. Adina leki na maman. Ozali moi na papa nanga. Toko bon mananga na ote. Le kola yo mobali au moins la vie na yo. Ezaka Jean-Marc ngana okabwana ye. Comme ça, ose dans libale yango, bofanda na mobali yango. Kabibi eko benga leki ne ya mobile fiston bi ya tango za eko bengisa mwana wana ozamona ka blocage na bina yo obengisa eko simba te nzambe yaki mwana na poto te mais yo sali par tous les moyens obengisie telo likambo eko tsana kata libota na yo Kabibi alobi nzambe kama mtokosala justice akoma ko le pa nzambe Kabibi akonda sila nzoto akauka nzoto no se sila e bandeko mobile akiprasu yete Kabibi ekotsa mikanda divorce awa asengi bakabwana mobali lokola babota kina ye ndako ezaki ya mobali ye mtu akoherite pe ndako wana ayebisi mobali ke papa nga nasengi divorce mobali mwesa bomba relation na leki ezalaki te tema mwasi asayebaki yango mobali abi na ye je m'en fous c'est pas un problème soki pe tokabwani donc na kovanda na kabina na Régine na kobala Régine alobi ko sele côté mais ozuki ne kobala wana alali lekyo ya ngai bolamo nga asakata libota wana nzambe ye moko ayebi bande ko famille panzani mama ya Kabibi kuna ayini mama ya Régine adina mama ya Régine oyo bosali pona mwana ngai nzambe na yola mutako jije bino mama ya Kabibi atika mbetu akama ko lobe na mabele akota mabondeli pona mwana ye Kabibi epa ya kota mabondeli andimi ko kabwana mobali akanga bisakani yake na kota libala kuna epa ya Régine love kilao aola mobali ya divorcer abala ye mobali ya yana ye likolo ya bomengo oyo mobali ya yana o propre o komisi yana yo mbanga na yo mama
mokolo moko mobali abima amela masanga kenda fete aza kozonga na butu amona ki bien te ase accident akota na se ya camion tant akota na se ya camion mutuke panzani menzamba azali na mawa ye mobali abiki mena kobika biki makolo yetu zaki ya kofinana bakati makolo mobali akomi moto chaise roulante aye ko benga kabibi tant aveki na kati hôpital abika bibi ngai ya na seka na kati hôpital awa ndenge za boye na obima semaine prochaine abeti 3 mois na ebisi Regina ya kozana Regina boy Regina abinga lukama kole katani na vie na ye aye ko bala kokate alobi akova na ngate ngana kende nana pesa okende te soki la bio pena okende wapi kabibi ebisi papa na ko benga Regina aya kozwa yo kabibi akati telefone abengi Regina ebisi ko benga na ndako ya ngate na sina ebisa yo na kabelo mobile na zongisi yo yenga sina tinda na yete kuna sozo jami kanda asi azwa flatter akoma na vie meilleure alobi aboyi Jean-Marc abalaka mobile akokate aboyi Jean-Marc na vie na ye bandeko kabibi abegile kine fiston abi fiston azali papa ya mwana eloko muto chaise roulante abima na hôpital na sala nini leki na bi ya tika ye kabibi alobi ndeli moto na yebi nzambe na kotika ete kabibi motema ya mawa toujours akei ti na hôpital kuna azwi mobile na azongisi na kati ya ndako bandeko mobile akoyi makolo ekatana mobile abandi koelepa mwasi na ye abi mama nayebaka te koma na linga leki na yo nakoma kolota ye na bandoto abetele masolo nyonso wana ngai moko na se poser la question comment na koma na niveau kolinga ye kutu omoni flat oyo yanga wana ya Kinshasa ekoma na kombone na bana mwasi alobi eza ba matériel menga na auto kabona tokova na sika moko te na kotiko vanda a poser na maladie menga na koza su mwasi na ote Jean-Marc na refaire vie nanga mobala bandi kolela bandeko basela nzambi baye babandi kote ya bango alobi akozongela ete akovanti comme état papa ya bana ye lokola pezaka ndako ya mobali avandaka wana akobenga na ete epai kuna Regina akoma na ye moto ya lofundu Regina akoma vi kitoko akipaka ta Jean-Marc te atako benga kate eloko moko te aboya mwana mobali abatu akatana makolo mwana mobali akoma kolela epai ya nzambe akoma pe moto ya mabondeli alobi Regine oyeko détruire vie nanga Regine likona o vida ngai baby likona ilo mwasi nanga boya ngai navanda ka pona tobota mwana bandeko babita nkane ya nzambe yaka moto kanaka yango azalaka te Regina kanteke a gagné bomengo Regina koma ko bela maladi na maladi made ebanaka te lelo mutu pasi lobi makolo lobi boye made lekitema mingi Regina kauki nzoto esili baluki maladi par tous les moyens et ebanaka pe te Regine maladi na maladi akomi pe komona basela nzambe balobi ne Regine il faut tout bela nzambe to la na kati ba vision na kati ba ndoto il faut tout bela mazeli ko bela eli parce que osala ki mabe mingi na mokili nzambe alingo tout bela po bikisama parce que nengo za wana oza suna isite mali eba na kate et pas ikuna estomac na evimba akoma na ba problème ya cœur ba mutema na donc maladie za ko yeba na te uti wapi Regine amoni moyen ta bengisi mama na ye na poto mama na koma na poto azo s'occuper na bana Regine Regine qui mise la kate ayeke sa mama na ye mama na moni madinga veli ko bela il faut te benga kaka ya na ka bibito senge bolimbisi mama na abi pas question abi mama le na okufa le na lobi mutebe koma ko vimanga estomac et paye ba problème madi moi na kate mama to sala Regine mabe to sala kabibi mabe mama il faut to senga bolimbisi lelo na koti hôpital moi na bimi lobi boy madi eba na kate mama na ngai mama na lobi toko senga bolimbisi te toko vana awa bandeko ndeko na mwasi ayo kota na hôpital ya suka awa ba yo kuta ye akomaki na problème ya mutema evimbi ba ye place maliza ko utate ba ye bisie kabibi na poto pardon Regine mundela bomba te mundela yebisie na niveau mutema ndeli ko vimba sans raison to pesa ba kisi il te reste au moins 2 mois à vivre vraiment tu as une solution pour la hote parce que malade zona yango tozo pesa ba kisi eza ko silate mutema zaka le vimbi le besoin le vimbi ndoke ali ba retour ya mabe ya salaka Regine ayeko do téléphone abingi ya na ye abia kabibi il faut to sola ya kotala nga na hôpital kabibi le bida ko yate asengi bolimbisi ya ne foya
bandeko kabibi asona ba pasteur ba yebi se faut que nous kutana le kino amwasi kabibi akumbani ti kuna na divon place le kina zalaka ayoko makuna amoni le kina ye le kina bandi ko na kati hôpital abi ya na sala o mabe nga na sala yo ezaka volonté na ngate mama muto apusaka ngai mama ngo pa fani kaka wana pembeni muto apusanga mama na teka nga mnoko na yo ndekwa na tubeli alobita elo maladi na sana ngo ya maladi sila ka telo mutemezo vimba na koto hôpital mabelobi nazali awa ba singa tika na 2 mois à vivre ya na kosuka wapi ndeko na ebisi nga na limbisi yo abi ya likama mosusu tango za ko bimana Mohamed na Kinshasa nga muna koma kambana na yo nyoso aka mama muto atinda kanga ya na ngai yango na ningi na singa bolimbisi pa na o soki na kokufa na kufa na motema pembe na boyi na kufa na basusi me ya soki liwe kozwa ngai bana oya ngai kotika bango te ozaka ya na ngai soki liwe kozwa ngai le otolobi obokola bana ngai bande okabia badi kolela bayamba na leki na ye mama na biso yo kisoni mama yo kisoni afukami na makola kabibi asenka bibi pardon ala biso zali libota moko tuza na bomoko ezaki motea mabe mutetinda kingai bande okabibi ya bisileki na ye nzamba na nzambe na mawa okokufa te toko senga na nzambe oyo ayo kelo mawa babikisa yo to beno kota ba jeune na kombo na yo meleki na nga nyoso sala kingai na limbisio lelo ye na poto oboma libana ngai mobali na nga bukana makoli kona yo menga na limbisio na likaba kosenga msusu te nzambe akambaka na yo bandeko kabibi amoni bana ya ndeko ne pour la première fois ayoki mama ya miso tangi ayebisi belle mère na ye mama batela Régine malamu nga na zongi na mboka na nga na Suisse kuna mais o bosalaki ngai bo répéter yango sute yango bandeko kabibi azongi na kati ya mboka oyo libana ye déjà senga divorce na mobali akoma makole katana bandeko to banga nzambe mokili esi baby omoni koma bana ya moto likolo ya matériel kaboli bana ya moto likolo ya bozwi ekotisi bokabwa na kati yozali mama oye libala okuti moninga botaka bana ya tika bango ozoi mwana ya mbanda ozali kobokola zo mwana lokola mwana oyo botaki na kati ya libota defo nzembo apambolaka moto moko Moïse na kati ya famille ezali kaka bibi yo moni ke Moïse kabibi o détruit vie nyonso ya mwana wana kaka ye mwana wana bo détruit vie na ye aide bino ti yo lelo koma na poto simaka ya edo edaka mwana ya yo lelo bebi silibana kabibi mobela kabibi abukani makolo ozui nini lelo mwana yo likondi na yo oyo tutelaka tolo akomi na mbeto l'hôpital entre la vie et la mort libalo bowele ekozwa borate libala yango mobali akatana makolo lelo bozwi oyo ye amonaki kwa mvie ya na ye akomi na mbeto hôpital na bana abotaki na flat oyo azwaki azuma so importance na yango te akomi kosenga bolimbisa epai ya na ye bakomi kotubela totiaka oyo na kisi tosalaka boye likolo ya bozwi bandeko tobanga nzambe tolingana bosolo bomengo etongaka mboka te via kwa mvie via moninga moto na moto ndinga nzamba pambola ye na vie bokoza bauti libu moko moto na étoile na ye moto na moto poto na ngonga na ese ko kisa nzamba pamboli peut-être Régine aleka pambo makasi maya na ye ndinga kenda ko boka ngundu na Suisse wana angaza pete mobile ya mondele to mobile moko ya congolais ka bala ye angaza pe la vie moko meilleure mais vie ya lombango e ko détruire libota oyo lelo ndeko Régine a comment entre la vie et la mort. L'école a convié via Bandekonae. Ben de la voix du peuple et la voix de Dieu. Merci Mingi. Tokomi Nambalasima pour la suite à ma solo. Numéro Nangaï, Botan on a 16 0041 79 830 90 41. Nous allons à Ponabino, au pas ma solo, à Bengana comme d'habitude, Bopé Sangato partager pour être à Rabiso. Vraiment, vous s'abonner na site Namno Yasika, Vox Populi, Vox Day TV. Lisolo ope beaucoup on peut pas aller à la marine à Tatou TV
te beaucoup ton père faire maman sans amour. Vraiment nzamba batela bino, je vous love. Merci beaucoup. Na pesi mbote, na ba conseil nyonso, na pesi mbote, na base la marena, atatu, na pesi mbote, maman sans amour, ba mama bomoko, na pesi mbote, na la voix du peuple, na base nyonso ya Vox Populi, Vox Day. Nzambe na lola batela bino, merci mingi. Tokomi na mbula sika, et tokomi na mukolo lobi, pour la suite ya masolo mosusu. Merci, au revoir, check.